Bien, tu fais, Billy le Kamalo Banaïbele. Tu veux toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo eza toujours na ngambo na biso po toyebi ke boza ebele o boza kolanda DMTV chaîne YouTube nabino boyebi ke DMTV proposera bino actualité mais tout ça capé ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité ba fait sociaux na ba réalité ndenge tozo vivre na mboka na biso tolingi to échanger na sur un sujet hein oyo nazasure que eko émouvoir binope un sujet ozala na plein de nostalgie et en même temps et salibiso passi mais en même temps tous à peine et sengo sentiment ils un tout petit peu partagé mais ils allaient toujours qu'on révéler na biso plusieurs problèmes hein où ils allaient qu'on se poser na kati ya société na biso. Alors avant to kota na sujet wana oyo tolingi to partager na bino lelo boyebi kaka awa na DMTV ko raté tant que to silani na maladie ya COVID-19 te biso pe to ko lembate ko rappeler na bino pe ko rappeler na biso surtout sengeli to continuer qu'observer ba mesure barrière pour te bana komi batela contre maladie wana tozomona na poto ndenge ezali ko continuer ko ya lisusu ka makasi après moi ko pema ezo continuer ko ya makasi biso watu wana moi chance nombre ba guéri ezape ko matase ce qui est une très bonne chose que prévention ezali en tout cas le seul moyen efficace autoza ngo poto s'assurer ko mettre maladie wana hors d'état de nuire etika biso libela bazalaka misato ba laka 3 ba egeya bomwana ya ba congolais ebele ba egeya bomwana ya ba africain ebele basaka ko sepelisa bato mingi bazali ko se produire en marge ya ba concert ezalaki télévisé ezali ko lekana OZRT à l'époque to yebiki etoleka na chaîne moko ezalaki ko diffuser en République démocratique du Congo soki to compter na télé Congo ya Brazzaville comme le Mibale. Voilà les deux chaînes ezalaki captées dans les années 80 principalement parce que dans la moi période Walande Tolingi Tolobela trio wana ou esalaki Rage Makasi ba zaba modèle ya ba comédien belé na domaine na bango comédie au bango basala avec plein de professionnalisme. À l'époque c'était peut-être pas plus pour l'argent mais basai kolinga musa na bango. Nous voulons parler du trio Dassou na kata trio Dassou fawana ka ndenge trio lobby donc Misatu malheureusement Mibale batika biso commandant Danga P sergent Abulangando Fasco batika biso na République démocratique du Congo te batika biso na mboka mopaya et pas wapi bakenda ki koluka na cadre kaka ya musala na bango. Mais on se posait des questions bazalaka misatu Mibale bakufa moko wana akoma wapi pe akoma nani ba question tozalaki komi poser pour certains yepe akufaka trio Dassoufa et kufa nango bazaka lisusu te mawa kokanisa bango de temps en temps sur tout mona image ya ba prestation la bango des ko salema en marge ya ba concert ya ba orchestre belé lokola ba zaiko lokola ba ok jazz lokola ba friza bango bazalaki ko betape ba beti basali première partie ba sekisi batu tantôt musique et beti musique et pemi bango ba yepe ba sekisi batu et ça là qui vraiment plaisant. Ngai personnellement na viva yango pe moi ndambu na tala yango et bersa pe bo moi nanga j'ai plein de souvenirs sur na zotala bango par rapport ya musanda bande bazaye ko sala ko sekisa biso Murumba ye nzambe abatelier atiki bisote azali pe tozali na esengo ya koyeba ke to retrouver ye to moni ye esengo za makasi d'autant plus que tokanisaki ke yepe akufaka. Mais qu'est-ce qu'il était devenu ndelo ko salibiso pasi? Qu'est devenu Murumba, caporal Murumba ndenge dangala ko bengaye. Murumba se retrouve na kati ya Abidjan visiblement dans une situation compliquée, une situation difficile
ne peut le reconnaître que Batu Oyo Baviva époque na bango tango trio Dassouf ezali kosala Rage Makasi. Trêve de bavardage nalingi kotika bino mokobolanda Caporal Murumba boyo kaye ndenge azali koloba ensuite sozonga to analyser ba propos na ye epesi biso quand même moi pasi moke esengo po tomoni ye mais pasi po tomoni condition ni nazanango. Je rappelle que bozolanda DMTV soki ozana na abonné te ndeko nanga cliquer comme abonné na chaîne na yo ko bosana te ko cliquer pe na cloche de notification ko apparaître juste à côté ko permettre na yo o rataka lisusu eloko mon côté soki totiango awa. Suivant Caporal Murumba, il y a trio d'Assoufa, nous nous retrouvons tout de suite après. C'est bon. Les qui n'ont pas vu, moi, on a vu de loin. La vie de loin. Les qui n'ont pas vu de loin. Aux gens qui n'ont pas été, mais on a eu moins d'en aïe. Na sepeli mingi, ndengen na kuta na yo awa na Abidjan, vraiment, aux gens pour ça ya soutien. Voilà pour ça soutien. Ngapena za kusenga wa papa Tshisekedi na mama bosunga ngai na zonga mboka. Awa na Abidjan na kosailo ko mokote na komona pasi. Bana kini bazoe batemba e ba yo za nani? Kombo na yo nani? Sikoyo na koloba na bana kini nyoso. Bana kini nyoso. Trio d'Assoufa. Oh oui, ba groupe trio d'Assoufa. Nako se présenter ngai moko Caporal Murumba nako se présenter. Alors danga azaka susute abuna ngano azaka susute. Bango balwana de bakufa na Guinée. Elle seule personne atikala na Abidjan elinga imoko. Nako senga ba soutien na bino. Bozo ngisanga mboka. Papa Kabila soko yo ngai Papa Tshisekedi. Papa Tshisekedi, soko zoko yo ngai. Maman Denis. Maman Olive Lembe. Vraiment. Oyo vie na biso tango biso to bana mikie tout ça là. Ba idole na biso aki ba vieux. Olobini ni pona vie de loin. Vie de la ta. Donc vie de loin. Oyo ba vie na biso tango to ba petit. Ba gi danga Abulangando na Murumba, mais malheureusement fait à leur âme. Abulangando akufa muru adanga kufa. Vie Murumba ye azalia, vie abo azalia wa na bana, mais pour le moment vient dans la poste zonga kin. Dobo sunga e botala ndeni boko sala ba moyen tout ça là via zonga. Aya tozana Abidjan wa via zonga. Ya pasi mingi do via zonga tala kaka. Biso pe na Abidjan to cha billet mais bino kuna bo yamba. Biso to cha billet neni bo ko yamba e bo sunga vie kuna po a se retrouver quoi. Bino ba grand prêtre e biso to aiba na mikere ki sasa ba iba idole na biso. So le la bango mage biso to na kata comédie te. Mais ye c'est un comédien ne bino za collègue na bino za dévancier na bino ya musika. A vie na biso za papa na biso. Botala, hein? Boule kaka tango ya bula ngando oh ya crocodile oyo ya Dassoufa tala trio Dassoufa vie Murumba ye aza vivant bosomba biloko na kotinda bino ye Ayo. bosomba nzombo soki ezali te bosomba monganza soki ezali te bosomba koba la torti na fufu mwambelibwa motema dukuduku libumu jalousie monoko amule ala odora misufuli mato ikanda po aleite. Voilà, nous sommes de retour. Boti Kolandawana, Caporal Murumba. Je crois que Tolobiango, dans les années 80, dans OZRT, hein, les RTNC, tu as eu au moins la bango mingi ko presté en marge, il y a la production musicale Zaki télévisée. On va ça la comédie musicale, hein, Zaki toujours sur fond. Il y a Bantembo qui même Caporal Murumba nenga fredonné moko basaye ko sala wana abulangando oh ya crocodile Bogelanga Mulumba na dangao, oh ya Dassoufa,
Voilà, donc toko bossa na biloko wana te pesa batu mususu posa batu mususu bakoma kolia ngando pona kombo ya bula ngando ako banga me akoma ko dame ngando mutu mususu pa koma kolia koba kaka pona ndenge bango bazaki mo ko valoriser pe mo bakoba ngo tang bazoyemba wana c'était merveilleux, ça faisait rire. Et bien entendu Danga zalaki lokwa moi leader na bango. Alors trio Dasufa wana elingi kolobanini Dasufa ezali euti kaka na kombo ya bango nyonso misatu ndenge bango ba constituaki groupe wana tozalaki na commandant Danga, sergent Abula Ngando Fasco et puis tozalaki na caporal Souplesse Murumba, ce qui fait Dasufa. Da comme Danga, Sou comme Souplesse, c'est-à-dire Murumba, et puis Fa comme Fasco Abula Ngando. Donc trio Dasufa. Ezamawa ko yoka caporal Murumba ko lela modèle Aleli wana Aleli na kombo ya président de la République actuelle bomoni qui a même du mal ya ko yeba nanya actuellement président awa mais au moins toyebi ko situé toyebi kazali na kati ya Abidjan na mboko yo Côte d'Ivoire. Abula Ngando azolela bazongisa ye na mboka na ye, on sent que là où il vit azana ba condition ya bien te alingi azonge pa na ye mais za même plus en mesure ya ko sala demi-tour ndenge wera yemba na beti demi-tour na village natal yesuko azonga na mboka na ye son pays d'origine notamment na capitale Kinshasa aleli et pas il y a président Félix Tshisekedi aleleli maman Denise Nyakeru aleleli le président honoraire Joseph Kabila Kabange aleleli la première dame du président honoraire maman Olive Lembe Kabila. Je pense que Sengeli Nabisoto relayer Malobao ya Murumba, c'est une façon pour nous yako honorer yako se rappeler de ce trio qui nous a égayé mais qui n'a pas seulement égayé la République démocratique du Congo, qui a été au-delà de nos frontières et qui est là partout. Imaginez que trio Dasufa et se produisa na Bamboka lokola ba Guinée et se produisa même na Niger, capitale, je dis bien Nigeria te Niger oh bango ba habitant la bango ba benga bango ba nigérien na capitale Niamey ba beta même kuna ba se produisa na kati ya Niger na centre culturel Umaru Ganda. Imaginez ba beta kuna pe ba sala bonne impression ba tika ba nigérien tellement na souvenir ya bien au point que ba nigérien ba sala même trio na bango ba benga le trio Dasufa de la politique nigérienne, histoire de se commémorer un peu de ce trio au bango bazo définir comme un célèbre groupe de comédie musicale, groupe congolais de comédie musicale qui avait cartonné en tout cas dans les années 80 et qui s'était même produit dans Niger kuna na capitale na bango Niamey. Mais fort malheureusement tozali ko constater que na République na biso bastar na biso basala plaisir ba randa pe ba service munene na mboka oyo ndenge ezali ko sukela bango. Caporal Murumba qui est encore en vie, Danga akufa, Abula Ngando akufa, je pense que mboka na biso koki kozwa occasion ya ko honorer trio wana à travers Caporal Murumba. Déjà ya kozongisa ena na mboka awa mais ne suffit pas ko futela ticket parce que bolandi ba congolais bazavuna na Abidjan ndenge ba lobi soki ka ticket za problème te ba futa kozonga mais problème ezali accueil na ye ndenge akokoma awa. Alors c'est ici pour nous aussi l'occasion d'interpeller bango moko na no batu ya corporation yango ya ba comédien ya ba artiste en général, totali ba comédien en général, totali ba papa Masumu de Brende, totali ba Elombe Sukari, oyo balanda ba Abula Ngando wana na TV na no avant ba basa musala o ba Masasi, bazali toujours en vie, bazali ba papa Kwedi, génération asika totali ba sai ozui ba Esobe, oyo bango ba s'inspira na trio wana, nous savons que ba s'inspira au tali ba vu de loin. Je pense que esengeli na bango ba koka kote le melalikambo oyo de sorte que que maman Olive par exemple, maman Oza très proche d'un artiste, surtout comédien, et même maman Denise Nyakero dernièrement a kusunga même artiste comédien pour que bas soit soin pratiquement au fêlé au lieu que la rasogi babeli. Je pense que c'est ici encore l'occasion il y a quoi interpeller maman Denise pour que bazongi sa Caporal Murumba a bénéficié pe na couverture de santé wana ou ya pesaki na ba comédien et kozala pe malam mingi. Non, ça a
bercé notre enfance, qu'on se le dise. Même Nabana Lelo, Baebi Bango, puisque de temps en temps, prestation na Bango et les Kalaka Naba TV. Mais pourquoi Aboula Ngandanga, Bakoufi, Bana na Bango, Bazo bénéficier de l'autre côté, puisque Oyaza envie déjà Caporal Murumbazo le là n'a rien. Mais Sokoda, Oyazali, société à droit d'auteur, Oyazako garantir na ba artiste en général que ba droit na Bango kozala bafouete ba banda kozwa mbongo ya ba droit na Bango. Mais tout le monde a katrio da soufeza ko leka na TV, mbongo na Bango ekendaka wapi et bandaki na Soneka ezaki société à droit d'auteur ya liboso après ba bomaki yango ba ekosala Sokoda Josar Nyoka Longo yo mtu zali ko kamba Sokoda actuellement qui a monga na Vercus yo mtu leka ki wana actuellement. Est-ce que c'est normal parce que Bango baza na domaine ya comédie mais musical baza des deux côtés? Est-ce normal de voir Caporal Murumba en train de pleurnicher modèle wana alela bazong c'est na mboka na ye? Sokoda pe il faut s'impliquer na kati ya makambo. D'abord trio da soufaya entrer na ba droit nango. Caporal Murumba azwa ba droit na ye pe bana ya danga na bana ya Abulanga ndo soki bazali ba bénéficier pe na ba droit na bango. Ezali souhait na biso ndenge biso pena tokolinga makambo ekoka kosalama modèle wana. Nous avons été touchés na DMTV et sali biso pasi comment na image wana comment na Caporal Murumba to sepeli makasi parce que tout le monde est kala et zongi si biso mba moko na ba souvenir ya OZRT kalawana mais to ki pasi situation automoni nango rien que à le voir état de santé nae na assir ki na bino bato botali biso boyo ki pasi. C'est ici en tout cas encore une fois naza ko interpeller tous les comédiens bako kakotele mela makambo oyo viennent na bango ba oyo balakisa bango nzela pe basala musala yango avec plus de professionnalisme que bana ya lelo ba modèle bangwana bo s'impliquer na makambo yo. Caporal Murumba azonga na terre ya bakoko na ye azonga na mboka na ye e bo honorer e osala malamu mingi to comme na suka ya lisoto ngato memela bino lelo soki bo sepeli bo tikela biso like moi commentaire osala pe bien bo réagir et osala bien bo sanate bo s'abonner pe na chaîne na bino DMTV bo cliquer pe na cloche de notification ko apparaître juste après que ko s'abonner ko permettre au rater les sous-soutés ba vidéo to tia awa en ligne. Tokutani prochainement. DMTV vous dit au revoir.